tu es zongi si makasi. Yo komona. Fiston. Oh fiston, tu as un ennemi tende wana. Musalande sali sibiso ba ennemi. Musalande sali to kutana nayo. Eza refona sana musa metala ona lobi obomi pe mutu te azamba solo to solo lindengo ebisinga bi. Komanda tuninga soka pesa combien? $500 $500 na kozongo. Voilà mikanda. Na kozwa $500 wapi atabino. Oui ça va 700. Na kozongo wapi $500. Mikanda. Oli permis pour futa. Ça c'est $500. Parce qu'on permet ça la rassure, tu sais on a permis voilà. Net nga so na la TV na car na nga na tambola na wa nga ka. Ase pe info ya nga. Zo mboka mibeko. Yanga yango. Bosunda ngai pardon. Asia ebisu. Bosunda ngai pardon. Mais ça n'a permis au Yangaï. Là-bas, on va vous demander ça. Vous êtes un intellectuel. L'ancien permis, vous ne pouvez pas tenir les formats sans avoir un permis. Là-bas, on va vous demander l'assurance, le contrôle technique, l'ancien permis. Là-bas, on s'allie à nos respects à Bando. On a $80, 60 à discuter. Mais ça, document. Bando, ça y est, ça va faire parler du peuple clignotant. Soko doke tout droit qui vers qui prend ça zala na bande à katikati. Soko doke nde ponga bi ozi bande à suka. Après ça mbongo to tiki azande kona bino. Bobo mai lokuta mabe ya. Omoni mbongo musanza na poche nanga awa. Mbongo ngoma na musanza na nguya ngoyo. Na ça suna eloko musu na poche nanga iti. So bozinga nyonso oyo. Na ina $20 na tongo na changer 10. Na changer 10 na tikele. Bosuna na pardon. Olaro na bosa solo. Nazana ngoto so nazana mpena pesi kuna nazana ngoto. Ah, mbongo ngoma na ba téléphone. Nako fana kuna code nanga MP total. Nazata na enka MP. Nako benga nani? Uno koluka. Papa nangai. Nako benga nani? Toke ka lufungula so memie ka general house. Muchaika na fourière centrale kuna. Nako benga nani na minute papa sanga. Okura mutu ko tika la police ko ya kufuta ka. Le jour où vous aurez de l'argent, vous allez venir. Bossa la biso mabe makasi vraiment. Bossa la biso mabe makasi. Oui, d'accord. Na lobi na bilo bien. Et puis la mort na biso po eza bien. Oro foot amande boy batiki yo. Na ba pays étranger sans permis to chao liaka. Bacho na kasho pendant 48 heures. Même quand eza ngai te, est-ce que ngam na est-ce que permis na kara avant on mutu ko wa permis na. Ah. Est-ce que avant tout ça mitu ka penza ndenge za boy. Ngai ndena za boy malem. Avant na zwa carte biométrique yo ya sikezo bima ya 2000 il faut na zonga ça. C'est la loi. Ce qu'on a minute so batuni ngabi mon commissaire où est votre carte na ngote na policier tia. Hein, commandant, est-ce que y a un policier? Alors, ah ouais, ils ont affaire à l'iconde, au pied de l'iconde. Papa Nangai, ceux qui n'ont pas mbongo, n'ont pas de moté maté, n'ont pas de pesa. Na boyi musala na binoté. Mais na sana moté. Est-ce que vous voulez qu'on a na lobby? $50. Yoga mikandate. Ah, mais na biso bino beke papa Nangai. Na sana intérêt. D'ailleurs kuto hein. Na mbulondezo ya ba ko vande na ope na bureau. Papa Nangai. Pardon papa Nangai. Soki mbongo ezali ngana pesa bino. Mais na sana ngoti. Totika kasi masola mbongo. Ah, ma pétition ils ont fait sur la Azana la somme. La solution pour la bonne la grand responsable. Tala. Tanga. Interpellé, arrêter tout agent en négociation avec les conducteurs à bord d'un véhicule à stationnement. Mais les autres solutions, tu as bibal. Tu as vu que Adam Moutou, tu as libéré rapide, ok, il faut continuer chez lui. Wana mbongo alo simira babo na yanti. Wana mbongo fourière. Mbula mwezo ya. Fourière goma mibale ya police de police na ya PC.
fréquences utiles. Ouais, bah, tout le monde a vraiment été là, Itaga. Nous sommes à l'ère de la Bon, des ça. Pour rester Ah, mon gamin, quoi. performantes et compétitives, les entreprises doivent adapter leur système de gestion. Nous, déjà 24. Ouais. Plusieurs entreprises ont choisi Vodafone comme partenaire technologique pour ses solutions innovantes, fiables et adaptées.